Likambo oyo epesi pasi pe mawa mingi ndenge mama Yvonne Ifete Biauma marié pe mama ya bana misato akufa kaka boye. Azalaki kidnappé pe babomaki ye kaka na chauffeur na ye Diego en complicité na master na ye pe bakundaki ye na lopango na ye oyo bozali komona. E bandaki ndenge nini pona petite histoire. Famille ya mama Yvonne Ifete nde baportaki plainte na la police po bakonstataki disparition ya mwana na bango. Quelques jours nde la police a mené banquette pe aye kokwea na chauffeur na ye Diego pe complice na ye oyo bozali komona bango moko balobi ndenge nini babomaki mama Yvonne. Kangamela nikampata bomaki mama Yvonne tokundie pa na ye. Toyebana na ye na chaîne de prière église ya mama Olangi. Bon, tant wazu akangie singa. Kangie singa boye. Tira zui nini esui atie na munoko. Maman to kangie to bombi tina chambre o ngai. Après lobi na tongo to petit delvo, tant de to tika bana na classe to petit delvo, to somi ba chasser na ba sac. Après baye ba timoli to misi corps, to ke kundango na kata lupam. Mama Yvonne abandaka kofanda na avenue Libération numéro 16 quartier Kingu na commune ya Selembao. Bayebanaki na chauffeur oyo na église ya CFMC ya combat spirituel et pai ya mama Olangi nde Diego azwaka musala. Pe vike mama Yvonne abandaka kovanda ye moko na ndaku na bana alors que mobali na ye azali na étranger pour na ba raison ya musala. Mama Yvonne a décidé ko inviter chauffeur na ye Diego aya kofanda na ndaku oyo bapesaki ye chambre. Selon basusu mususu kutu mama Yvonne amemaka Diego ti na Dubai esika mobali na ye azali pona ko présenter en tant que chauffeur na ye pe coursier yende mudasungaka ye na makambo ebele awa na Kinshasa. Toyebite niveau ya confiance nini oyo mama Yvonne azalaki nango pona ko mema chauffeur na ye ti libanda ya mboka pona kokende ko présenter na mobali na ye. Diego asali 5 ans na ndaku ya mama Yvonne, certainement ayebaki makambo na ye mingi kaka ndenge balobaka le cœur de l'homme mauvais. Diego alingaki boule ya koteka lopango ya mama Yvonne, ayibaki ye mikanda tango mama Yvonne azalaki libanda ya mboka. Madame Yvonne après kouta voyage na ye a constaté que mikanda ya lopango na ye ebungi na kati ya ndako. Le fait que azalaki kofanda kaka ye na chauffeur akomaki ko soupçonner chauffeur na ye nde na bongo Diego a comprendre que batimbeli ye po ba utilizaki kutu mwasi moko abenga mobali na ye po na procuration avant bateka lopango yango sous prétexte que mwasi na ye azali sérieusement malade pe azali kosenga mbongo ebele pona ko soigner ye esengeli koteka lopango kasi esimbaki te. Diego asuki wana te nde azui boule ya koboma mama Yvonne. Azui complice na ye oyo bozali komona nde baye baligote mama Yvonne na ndaku batie ye lamba na monoko po e permettre na ye aganga te bake kobomba ye na chambre baniki mama Yvonne lukutu pe akufi sur place pona koboma indice babimi na bango calmement na complice na ye bakepe kotika bana na classe na retour na bango baleki na bawenze basombi basachet baye balingi mama Yvonne pe baye kokunda ye na se ya tuku ya mai oyo bozali komona tala kutu bango moko awa ndenge bazali ko expliquer la police ndenge nini ba arranger ki ye na se ya tuku ndenge nini bakoki pe kobimisa ye malamu nde la police abimisi nzoto ya mama Yvonne oyo ndenge bozali komona. Quartier ezalaki inconsolable mutuna mutuna kwa na yazali kolela likambo ya somo oyo. Abomi pena mutuka boy. Baba maikaka. Laissons attirer na drame oyo ezali boye. Mutu nyonso azali mutu ya kopesa confiance te. Pe vie privée na yo esengeli etika la vie privée. Soki na ba chauffeur bakomi koyeba yango ezali lisusu vie privée te po e pesi pasi pe ma ba chauffeur ayeba na esika mama Yvonne abanda ko bomba mikanda ya lopango na ye kozwa ye komema ye ti esika mobali na yo azalaka matina ba avion e komaki likambo ya confiance ya makasi oyo mama Yvonne apesaki na chauffeur na ye Diego kasi chauffeur a trahir ye pe asali buzoba oyo tomoni biso nyonso e pesa mayele na biso oyo totikali e sengeli ko contrôler entourage na yo moto azali kaka moto tala mama Yvonne esika asuki pona confiance aveugle
oyo apesaki na chauffeur na ye Diego. En tout cas justice ya mboka bo sala musala malamu pe Diego oyo a subi rigueur ya loi pe ba nyonso batikali na kati ya baje oyo bateyama po vie ya mutu ezali sacré.